Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukou Yena Congo Swiss TV. Bouloukou, ça c'est du bio. Et nous là que Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna Tobiaka ya ma chambre froide d'été. Vraie information. C'est Congo Swiss TV. Bouloukou. Et yoka soga Congo Swiss TV. Tsunga Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali. Vraiment, site na bino yangoyo. Site malonga. Congo Swiss TV. Moko te ekokani na yango. Donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko. Okolanda basolo kitoko, bemiswa kitoko. Ya bino yangoyo. Donc musu se zati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele donc sepeli sabino et longola bino mo ba souci banine. Donc site na bino yango yo. Boyoki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment vous avez zabete bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malonga eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider hein Congo Swiss TV hein Congo Swiss TV na gangi bafwe yongo mbio muntu papa emela barwaye oh mabele oyo pangi emela ba presta na banganga kisi zote kopola nango zote kopima bakusu zote kozonga mabele loko pamba. Yokela bango bazali swa prince maya pamba oyo bate yakaye uza kaye paya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yosalela ye o tango yozana bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo ungaye betina tempelo tango ifweni yanya. Salela tango mbeko, salela tango fami, amadi mame, amadi mame. Bonjour, bonsoir, chers internautes de Congo Suisse et Télévision, ça dépendra. À l'heure à laquelle vous allez nous suivre, vraiment, nous sommes ici, à la Russie, capitale à Moscou. Nazanga mon côté vraiment, nazali invité na bino boyebi, bolingara mingi, le journaliste David Mombele ya Congo Top News naye tozo mekampe ko sala analyse sur liwa oyo ningisi Kinshasa mobimba liwa ya ADT ya Kimpui oyo ya groupe Maison Mère. Il y a président Weranson, il y a solo penda bino moko boyebi et ça les même pas 2 mois. Moni production a été kotika biso lelo awa ADT en kipu ya kufi ya solo penza na koloba mingi te na bengi invité na David Mombele ko rejoindre nga na plateau na biso. Bonjour maman. Oui, bonjour Mombele. Bonjour maman. Bonne basango na yo. Ba condoléances belé oyebi biso sala musala oyo toza ba chroniqueur ya musique ya actualité presque tout so to kufeli moto marqué biso to musika na mboka ya Russie na Moscou sali biso nyo so passe en tout cas ba condoléances belé na famille ya ADT.
Oui, merci beaucoup. Naebi ki bozali scotché pour bolingara mingi habino David Mumbele pour bolela site namno Congo Suisse télévision et à maître John le boss motema mama Micha depuis Suisse na pesi obambote ya solo penda David likambo yo ekoya ki lokola kake na Kinshasa to pe na Europe koyoka un mois après liwa ya Mondi production na sima to koyoka lisusu liwa ya ADT yanki ya solo penda nouvelle oyo oyambaki ngondeni na kati ya Moscou. Ezaki mawa esala nga pasi parce que nazaki na tournage après Coupe du Monde oyebi tozana na kati ya Moscou to na kati ya Russie nde tozabo nan tozongi te depuis ba renouveler ba visa na biso jusqu'à décembre tozongi te esala ki ke ba marocain ba algérien ba Afrique presque ba pays union sur monde nan ba zongi ba pays na bango te apaka France na mema coupe na ye biso to tikala ki muna muntu il fallait ça ba misala na ye biso to bana idéal ba tournage émission tozaki na documentaire monto sala ya Diego Maradona nge kutaki nga kuna tant documentaire en salama après ba ibisinga mutu mwa benga ndeni mutabenga HP Redo na Maroc mutabisinga adeta kufi et ça nga pasi nabi oh mais pourquoi ba bureau maison mais ba aussi la boy parce que aza bureau to zaki na Ige Kitambala akenda aza bureau to na Moni production venanga Mumbele lisu na limité bureau ake kalate adeta ki donc ça m'a fait mal et ça nga vraiment pasi vraiment voilà. Oui, vraiment, mes condoléances na famille Maison Mère Mobimba, mes condoléances na yangia mawera son ebi ke adete penda zaki proche, ya solo penda eza bongo pasi, c'est la vie. Nzambenda a décidé ainsi, donc ba courage kaka. Ya solo penda David Mumbele tozonga mpe sima avant flèche ngete bima. Tomonaki mbala moko wana biso penda to na chikape na Ethiopie. Sima na la zamba to rabu oh ikitambala kufi akwei en pleine répétition et si les flèches ngete bimi après na sima Moni production akei lelo oyo ikitambala akei et lo ni pene que eza ko s'est passé anormal na kati ya maison mère kaka ba bironde ya maison mère bazokina. Bon on est à secret ya ndako maison mère ba masala ngai ingénieur Tedis ngai na weba nzungwa maison mère te na yebi ba contrat maison mère na ba bureau na été na weba nini se passé te na groupe maison mère parce que ça passe et ça la passe parce que au kufila mutu mo na famille bon mon est normal et ça quoi ceux qui mobali ya kufeli moi si moko et ça la passe vraiment mingi te déranger moral les mingi vraiment te mais so kufeli mi balé Mobali na komi mobala yombo tango akufeli ya misato maison mère akufe 3 personnes ya makasi siko photo yeba siko ngana yo moyen to kota na kati te poto yeba eloko nini esala bakende parce que biro muteye kufa musicien zo kufa te moi na musicien mutaka kufa te eza ba biro bato a fait fonctionner ka groupe on se comprend donc en tout cas pour na vraiment koyeba nini s'est passé na groupe maison mère na kati ya bureau na bango so nazako sa na maison mère na kokoyeba mais oizo s'est passé siko na kati ya maison mère mais ngana yo mais bato ba la biso basi étonné bazoka mango ozo comprendre donc voilà un peu ça. Ya solo penza nouvelle wana mère Bondé in États-Unis c'est là qui penda pasi hein ata ba blessing mulamba ba faila mulamba ba yoka ki on penda pasi tara Bondé balela maison mère ya solo penda na yeba nano suite ya balio ndengezo salema est-ce que na musique qui c'est un rapport yo penda hein milliers na opendo fréquenter mingi ba musicien aux amis na ba ferré na ba fali na beritier loba nanga nanu est-ce que na monde musical qui c'est ça. Ouais, na musique qui c'est ça. Parce que ngas que ça nga mawa pour ko kosa bato ba tala biso. Et ça la nga mawa. Ba musicien de ba kosa ka bato ba tala biso. Biso ba journaliste to kosa ka bato ba tala biso. Ba koko rumba ba yebi makamo na oloba Magichi Bui 12 étoiles FIFA ayebi makamo na oloba. Na musique lelo na confirmer yo na musique gwa. Mazarezalit, Mazarakisi, kako momoko. Soko to chanda ka ba forme. Na musique qui c'est ça parce que au retour na te pourquoi musicien sera bimi na miso batu vous comprenez batu balanda kai c'est que qui si ndebenda même à soleil zali faut ça na gwa
okosa musique sans qui citer muta oyoka ote so linga no lobito ke kota studio et pas barisia to luka studio moto kota to emanze mo bisu mibale para pipi o ka bongo boto créer nzemu so muta oyemba ngote mutu pe otala ote mutu na mutu za pe na chance neza te ka ke faut que aussi mbaki soki to la mutu epela soki etola mutu epelaka soki osala makambo ezake même nzamba o mona etola mutu epela ba le muloto ba na forcer te o comprendre que oui a oyemela nzambe ya solo soki la musique ya nzambe ki sekoti bonne musique à mokili musique question neza simple tuninga soki musique egwaiza musicien nyoso akana konga mutakisi eza bawera bafali ngana konte komba mutu te nyoso kwa affirmer que musicien nyoso azakana Congo tala sozo sa sembla e pesa nga siko okanda non David Mombele ngana sa sembla ndenge ni ngana ebi kokomi sanga hypocrite te naza hypocrite te kokomi sanga ke mutu mo vraiment ba propos David ezali ko engager nga na lobby natangi komo ya mutu te sozo zelanga po memanga soki na makala na koya te ozwanga kuna te nazaka likolo ndeke ozo comprendre yako ofunda nga na makala ba mboko nga na tambola ke bongo kanga musicien nyonso azaka na Congo aza mutakisi yo kanti ko teka album ya kakonga na makayabu album bato ba no yema nzebo no na nzelo lekibo bato ba no bina yo te musique eza kisi pona ko teka elikolo bake ndenge ingete ningisaki Congo ningisa monde entier ponde ikitambala kendaki yango yo ko affirmer que kisi eza na moni penes yo parler sur maison mère ngala na sangisi yo lobi na ngake musique eza kana kisi ngala lobi no musicien nyonso o azaka na Congo monaki Mobutu poisson Mobutu o ya nani héritier alekaki ya pomoni musique héritier ki sous likolo yo pe na affirmer ngana lobi na yo koko sabatu te poko mimangambu pour rien bazara ba yuma te ingénieur te dit ça yib makam na oloba baza bandoki te mais nga bondei na États-Unis abi musique ezalaka kisi yango ba pekisaka biso nga papa na nga pasteur mais atika nga na sa musala télévision mais ayebisanga mwana nga ba musicien nyoso oramkotaka ba démon comment yoko gando kese ofandi kese pendant 20 ans 10 ans oyebi ba mbula mususu ya toke concert ya kese mona otanga kombote mbule yindi na likolo mbule fo ekita mais musicien atali mapata lobi ba makamunaye abibobo kamungwa boyelanga mungwa ba elie mungwa abwaki na kata salle tala batune ba notonda mbula nyoso eke nango eke na est eke kwena maluku ngamona talinga bi ambo musique eza kisi muta kosote oza journaliste vérifier oyebi na yo pe mais olingo ko sabande ko no ba tala yo musique ya gwa ya solo pena la belle choc oki David Mombele abike musique eza na kisi ya solo pena c'est que ba journaliste pe ba siko kisi ngo soki tolo ba kisi ba musicien biso baza ba aventurer pourquoi na ba ba tenter oza lona kisi lo ba vérité wana kisi o sa sembla Arkeli ana mingi pe to mona ba bangala Arkeli ba musicien omoni ba musicien américain nyoso wa bato akisi ba lakisa ba peke oui ba bata ba pentacle ba misu ba teka ba am oso comprendre ba Michael Jackson ba am na ba teka a renye na eti na suka diable bendi ba musicien américain nyoso mona kala ba sa deni de batagwa basa ba PD basa ba nani ba signer ba contrat ma on a Lucifer basa na ba masona bango mais soko ina Congo osaniti ngana sambelaka nga mwana malamu ndoki combien de bato olia na okese nayo basebele ba musicien na biso baza batakisi botika kosala sambla boloba na population moni musique boyokaka barumbo boyokaka to betaka ngo diable mutatraitaka biso ango pourquoi boko sabata bato to ba journaliste to ba vérité pourquoi c'est que bino pe ba journaliste junior moyo wabo c'est que bino pe bozanga ba kisi journaliste pe baza batagwa biso pe ba journaliste wa batagwa yo ke no sa tese na RTNC so ba ozwayo kende na umbe na RTNC na mola moite na bimala okima keno sa kasi na B1 so ba ozwayo kesa msu na RTG so ba ozwayo biso pe tout ko sabatu puna nini ngai lo ke saka nga place oyebi bien makambo so to ilito tala bien en général monde entier tambolaka na kisi monde entier makambo ba biloko nyoso za influent na monde journalisme musique au mona ke nyoso za na kisi eza monde ya célébrité eza monde entier na makambo nyoso te monde ya célébrité monde olingo koma célèbre esengaka moto pamba bo koma célèbre te yo kanti ndenga na ota mona nzela bato babelela mumbele mais bafa na Russia mbali boso wa monanga grand journaliste yizo kanta konga na makayabu seke mumbele pa ebine banda kwa kota na yebi banda kuna kota te saka ko solola okeka ko sololi masala ka tendi sa ebisanga ko so ate me solola magichi buyozoka oyoka molonga ni na ondenga zoloba seke ayebi biso ba musicien baza batakisi biso wa journaliste
toza batakisi ngala te ngala na mutakisi te mais naza mutu ya makambu ozo comprendre la muta makambu mais ngape na ibi place yo kenda kati bino pe basokola binoti obite fi moi saka théâtre na Congo wala ngana hebi yango te fi moi saka théâtre na Congo asa kitoko te mais basokola ya zoka mibala bien atamona ba voiture yo ebiete na ebite mettre la joie soko ko yeba po yo za mingi na monde théâtre lobela bato vérité ke ba journaliste baza batakisi po mutu nyonso ayeba ke journaliste baza bato akisi ba musicien baza bato akisi ba joueur otu yo mona ka donc bubala nga beta bale na martyr andoki amutakisi o comprendre to ça semble te s'il te plaît na linga mission moko to ça lango sans koko sabatu na linga koko sabatu te ya solo penza leo na Moscou awa na embeli bino David Mombele ngana ependa to boy sembla to boy koko sa population a eza vérité polele ya solo penda David Mombele wa affirmer biso ke na monde musical qui s'ezalaka selon ADT na makambo toyoka ki mikolele kaki avant kufa ADT alobaka na héritier omona ndenge to kanga jibe mpia na kuna na bandundu lokwa yo oluki to sisa jibe mpia na lokwa yo luki guerre na biso to sili so pe héritier c'est que ADT peso totali bien ayebaki na makambo na donc délai na kokinda ke tawo mutazolo badea ke to kanga yo to silisa jibe na bandundu nde to silisa yo pe siko eba ona osala ngotango aloba ke to silisa to kena osilisa e ba kena osisa na église jibe ba kena osisa na église ba kena osisa na ndako na bandundu kasi na bandundu na wapi na ville na ndako ngangati masala nga wadol bato basimi Moscou ba yibi makam na oloba oyo oso comprendre toko saka batu omoni nga sa nga pasi depuis 18 ans dans le monde de la télévision ce qui montaient na télévision pas ko sabatu et ça la nga mawa et ça la nga pepasi omoni to est mondial et simplement simple to belé la kabiso ba journaliste internet to se belé na ya bakino ba tsaka batu mal à l'aise mais coupe du monde yé combien ba yé mondial to moni bon tenka jeune joko na David Mombele to se trouver biso mi balé c'est que vérité ebani ke oana baza ba journaliste ya kwanga na makayabu ndenge moko pe makambu masala nga wadola ibsanga bike Mombele bolo ba vérité boko saka batu te tango ADT lobi bien biso yon total ngo biso yon toyoka ngo internet le za en vitesse ADT lobi héritier oyebi net aussi saka jibe na bandundu to kena okanga jibe na bandundu to si saka yi siko ba kena okanga wapi na église yakina ndako nganga siko nganga pesa ka muta masolo tango yo pesi boy jibe pas na ba biloko na plantation pe ya likolo yo boule ke yo kangi jibe OK a bombi yo je e bendo ka ba jour muke tantan olongwe siko lelo jiba afani nie a lo belo côté siko to pesa réseau pa nani ya solo penza babi ADT donc de na bandundu babi mo pe ADT na moni bando yo kanate po moni bando me mangia makuna na bateke bakolo mboka moni yake kuna na bandundu ya onde bando sa mwa rankina bon non phénomène yo sima ya bandundu te oya bateke za rapenda esir na ebite da biso to akaba hypocrite omoni biso to abatu moto ko ba vérité te nga ko na mundele moi je suis arabe on se comprend nazana makila ya vérité pourquoi to ko ba vérité te le loso David amutu mabe so lo binga na kufi lo ba mabe na nyonso abana salaboy pourquoi so muta kufi to ndola tsaye nini couverture mo ya muta malamu non mutu nyonso ayebi ke ADT nana ni na moni baba na yo kanati to yebi yango on se comprend monib azama so na ye ADT azama so na ye bazo kanate nyonso ba gagner nini bazo luka ba gagner confiance ya wera de ce que mon homme te fait tambola banzela na ye akende asolola po wera ndimaye ozo comprendre pourquoi to nto sa ba tout sembla to la ta ba maquillage ba to pe ba za ba yumate ba zo bate donc mon homme ta place ba kendeki donc voilà un peu ça ya solo penza bambote na wadol depuis Moscou babi wadol mutumoro social bambote sikazali ya solo penza Mombele liwa ya ADT yanki bat balimbisa biso penda leo to lobela biso ka groupe maison mère to lobela affaire liwa ya kimpuyo epesi biso pasi ya solo penda liwa ya ADT ezo créer penda makambo ebele bamsusu balobi ke wera lekisie bamsusu babio ADT kufi na sida bamsusu bazolo bake ADT kufi na faire ya lopango
bino mo boyebi lelo penda à faire le pont so mekyo tele mais la batata mo si ba noko ba ko eso na se babi ADT a welela soki le pangu ya papa kulutu na e soit disant papa na ya tonga ndaku na kati ya le pango mpe bapinda bandundu na ebite David Mombele soko ko penda ko éclaircir population bazola na Congo Suisse. Misiki ya makamebele maman. Misiki ya makamebele. Misiki okokanga na gauche mutafungoli yo na C. Okokanga na W a memi on Y. Misiki za makamebele. Tout à l'heure Wadol. Mwana poto Wadol. Donc misiki za makamebele. Oye ba place liwa ya muteu itate. Omoni ba bureau ba mouvement. Nde ba secret mouvement. Omoni ba sujet mi, omoni makamebimi. Lupangu na bandundu. ADT ba akufi pona problème ya lupangu. ADT pona maison mère, pona wera. ADT pona maladi. Omoni biloko nyusu zo bima wana. Siko ngano mo eto ye bango ezati. Pona nini mo we yake na dossier nena sa mabele. Ozo comprendre? Mais ba proche na ye ya mouvement. Na ya famille, na ba pire, ba maramwana. Ba bitina oyo adetake. Donc voilà un peu ça. Ya solo penza David Mombele ba ebi na été pour batumi ba lobela adeta bando bela sida. Na utolanda mo ba vidéo moko et ça ko se répéter na YouTube adeta avant kufa quelques jours avant liwa na ye adeta ke ndegi bon ko sala check up. Oh ndenge za kuna na poto to biso ça akende bonga la kisabibo moni makila e mine loko te po batu mingi bandeko loba o adeta wana za vina nga bandundu adeta za vina nga bandundu oera son de la forêt vina nga bandundu ngaza muyanzi kota papa muyanzi kota mama to na 100% muyanzi oso comprendre donc adeta tango sala ba direct na wana to tala wana awamuna mazo benga menga tango zo baki ba mundela zo benga menga laksi mundela obenda makila basala ba teste ba mona ilo côté maladie ADT bana omona na te e bana omona na te ba lo bango bien ti mundela lembe moni mundela zaka so biso atozo mo ba chance akota na hôpital mindele mundela zaka traiter ovanda ndenge na yendenga tangeli so zo mona ilo côté awo chao libanda mundela awo chao libanda awo bimisayo abikeno so wana na famille na yo boza ba africain po biso ba africain to na ba problème bebele malade ezate me mutayo kapema biso ba bewa bando mona banyoka adeta zo mona banyoka donc désolé vraiment désolé. Ya solo penza bataille ya Congo Suisse Télévision to ambeki no David Mombele o azali bongo journaliste ya Congo Top News tozo poussa na moke na suka penda ya analyse na biso sur liwa ya ADT yanki ya solo penda David Mombele batu mingi baolo ba mabe po na ADT babi ADT abane ko boya ba chroniqueur mingi bakota la zamba abane penda ko diaboliser ba chroniqueur na wera yo manke nga petio onyata sulo ko na maison mère abengi ba maître 90 petio na kutu te design ya tolokote kaka nenga lobi o soki musicien mekibo yo mankenga total soko osata acapella na albumo donc mekano ko na comportement bazo loba ADT za faux esprit ezana ba musicien na bango to pe ba journaliste nga les seuls musiciens oyo ti akufa na lela ka eti lelo na regretaka à part venanga bandono Kester musicien manga la lela qui vraiment na mutema mobimba na préféré dans soi même avion na kende fuma na ya na kone nzila moko ponga na ya kone nzila mona kora papa wemba ezai papa wemba so tuni tantino yo ndeko na biso Aisha Koko awebisa yo ba valeur papa wemba batebele ba webiso ba valeur papa wemba aza le seul musicien ya ba téléphone yo moko sans bureau papa wemba simba ke téléphone ta oh simina no kwepa bureau apesi yo intel papa wemba na yo ba téléphone yo moko maison mère eza groupe amunene omoni ADT batu musu ba olela ba journaliste musu ba olela ngapi na yebi ba masanga ebele ba olela ba journaliste ADT na nenga mabete père son âme o mezate mais ADT na mo père zaki soko solo liboy a fini au bouton avant na poto ta l'émission o lobi mabe pona wera a fini au côté susu na kata za zambate ADT boye bon ezaki bureau na e ezaki place à osala so fini bouton pour okutana de la forêt mais même so la conférence de presse mon okutana de la forêt na place mon okutana na mikilem so d'État ozalate na cha miko nanga to okutana na Maroc na okutana Tunisie Égypte partout na tambolaka wera oloba na miko donc pour même ezalaka ba bureau faut ba yebaka importance ya journaliste
omoni me ba mettre ba kana sima ba ya ba musicien surtout ba mettre wera bolimbisa ngai oyebi ko na kati yo te vraiment mukolango tozaki na ba meta ya Congo ya vérité universelle ya so pena tant wera président wera qui pena ko annoncer à nous le Congo pour postuler et que ba mettre ne ba sara ba humilier ki ba journaliste qui ne peut pas imaginer omoni ba mettre nyonso batamu na sima ba musicien na biso Congo ba mettre batamu na sima Fali ba mettre batamu na sima Wera ba mettre batamu na sima Kofi ba mettre batamu na sima Jibe ba mettre batamu na sima ya nani ya Wase kwa ba mettre nyonso ba musicien na biso baza na problème mental bana problème mutu ba yebi eloko basala na sima te pona yeba paquet na ye et la kisi mutayi bosa président abimisi li Kofi déjà la mona mettre moko bazo ya tia musicien micro leader na micro ya bimisi loboko ne bou ebeti caméra bateke kwea yo koso ma caméra DSLR neto salon à peu près 800 €. Yo mettre yo koso ma d'abord ça a problème na ya pantalon on a problème ya basket on a problème ya t-shirt et ça na propriété bongo kino beta caméra ya batu ba yebi yango na monike ba yebi valeur ya journaliste te to mona ba États-Unis Michael Jackson na obima ba journaliste ba bimi ba mettre ne bazongi sima ba tala ndenge ba journaliste ba tia ba micro tout le monde a président ba Macron aye na place asa la sefi na batu jamais mettre na kanga téléphone na mutabwa kyango mais ba mettre bazana sima musicien Congo wana siko so leader akufi osuka wapi yebisanga tango yozo boya ba caméra batu ozo boya batu ba pousa pemene un rôle à journaliste mettre ayebi yangote pone yazo kanta tolo na ye wana yango wana ne makambu bazana tina ngote star soka bimina milliers bayaka na ba miko batia batu na même question olala ki ndenge nini rôle ya journaliste yango wana ponga na ko ya bo wera obima na cheka micro président comment oyoki santé non deni semaine on a bien nga na sepeli na zo actualité ozo comprendre mais yo maître oyebi rôle non na simozo salate ozo boya ka batu ozo bousculer batu quel comportement et c'est éducation za muke faut bazo kata batala ka télé trop bazo tala télé ba ko pa ba mettre États-Unis ne bata mwana ba akeli ba mettre akeli ba vivre en nini devant journaliste mettre ya bien rôle à journaliste qu'est-ce qu'on peut fonctionner to benga ba bureau ba mabe to ba bureau ba mabe donc voilà un peu ça ya solo penza boyoki ndenge David Mombela uti kolobela bino na makambo etali ADT yaki ya solo penza ADT pe mana kimia tokomi na suka pena émission na biso motunu ezozonga susu mingi la Jos Muzungu na Belgique ameka pe kolobala ngai journée meka na kotuna no motuna o babi moni bena ADT zaki opesi mbwa oboyi na ebite au juste bane pena ko wela ni fait na ngai les vieux viengele atunanga bi vie viengela atunanga bi Mombele monib na dete babanda owela nini miso nyoso to yebi to ko sabatu te babanda yo kanata bazana ba guerre bon ba guerre bazaki zaki par rapport à nini espace ko l'espace ko za pemena de la forêt de la nana comme les toya de la forêt nanyo sera lobby de la forêt ayoki elo ba owela yango na parce que ba rôle ngomi ba zaki presque ba rôle moko ba jouer ka ba rôle moko omoni ba salaka makamu moko ya ngona moni ke bazaki na barando bazaki na ba guerre de faut convaincre patron na yo eza kwa ngana yo to sala site moko zo exemple ngana yo yo za na Congo France et Congo excusez-moi Congo Suisse et pas Maître John je te salue en tout cas na pesi mbote site kitoko elengi yo za na Congo Suisse ngana za na Congo Top News vous comprenez ce qu'on soit idée yo na site na biso na Congo Top News to comme biso mi bali pour te convaincre mutema ya noli patron site de photo sanine photo potana photo bendana ce qui peut te kokite to mimi on nenga butu ba guerre d'esprit mais guerre d'esprit za na moi mais na buté photo comme to solo la et comme makamunga na ke na mona pe koko aloba nde ninga fo mutu na longwa yo po lobe fo longwa kasi comme waza makasa gagner de impesa donc voilà en tout cas liwa DT kapotan ezamuke soki tembe nangana zanakin mais nana programme ya Israël yo posant un programme wana j'espère donc que Israël to na tournage émission na Tel Aviv après to zongia pour visa to na ngweza ya une année donc 10 décembre donc après 6 mois le visa na biso est expiré donc moi kende zonga mo muke to so moi Mali la Moscou mo muke donc voilà un peu ça ya so penda to komi bongo na suka ya analyse na biso to saki pona ADT ya kipui moi message nini okoki ko lancer na ba nyonso balanda kiyo na analyse o ya ADT analyse est bien
sokoza journaliste zo on esprit bien sokozali fanatique ozotala oza fanatique ya maison mère oza ya nani kokanza te makama adete latika yomoko tamusu yoza no mungala adeta za mutabandundu vengi na munu ngai adeta bana bien ngai nani ngwashi la kisi noko ozo comprendre adeta bana bien ngai ngwashi mais yo tamuso bana weli sa pembe na adete tamusu yoza no mongo boze kolo moko te ozo comprendre tamuso do beta tolo makasi makama wega ozo bimisa tolo makama wega we msusu boze kolo moko te biso msusu toza msusu province moko na wega kokanda te ke yo lati makama wega koleka batu nyonso te biso nyonso tosa émission na kata Moscou tosa émission na kata Russie na Moscou pona ADT pona souci ADT na kati tournage ya Maradona et nini documentaire nazo sala ozo comprendre na belema na sala kuna mais to emba ngupoto loba mo liloba moko pona ADT po esali biso pasi soko za journaliste zo on esprit a bien émission oyo analyse en ezaki kitoko pona nga en tant que chroniqueur ezaki kitoko soko zali oza fanatique zo ngo bien rien que vérité pour vérité ça capable mais ezaka vérité ozo comprendre kokanda te ke yo lingi maison me koleka biso ou bien yo so na wera koleka biso tamusu yo ozwa chance oliana wera te mais biso suto ozwa chance mususu via te mambino na mayebu mupandi po alinga ngo mais biso pe kototo zumwa nda mayebu na sani totie do biso nyu so kabula mawa biso nyu to lela ADT partout ozo comprendre donc ADT mulimu na epe mana kimia kande na lobi na soki na changer programme mokete selon programme ya musala na ozanakin avant bakunda ADT donc nazaki na souci nazape na souci aza vio ya bana conseiller mingi atalisanga banzela trop donc voilà bon comprendre quoi ah so pesi mbote te mundela leki eza signe impoli mageto na émission ya ngono moni comment olobi nini Viviette yo to eno nzela mo yebina ba Viviette Viviette donc voilà un peu ça mulimo ADTP manakimia to kozala wana bambote na pesi mingi na vie na ngai viengele na kati ya Moscou na bosanité T10 de Moscou pour na université pour na kotanga wana to lobela mino sima po botanga na Russie eza ngo pasité babenga kana numéro na yo beba koma ba okuta na mutu azo komisa bana université Lumumba ezali ya classe kitoko na bosanité Magichi bu 12 étoiles masalanga koko Rumba international HP merci na yo merci sous na vie na Damien Mopanga da bosanité Guilhem Mpuya en tout cas minga koloba ezate mingi ngana pesa mbote na mouvement azwaki tan ya olambelanga ta fufu moi c'est moule moi muke mana malili sala inga bien mère na biso Myriam Eloyafa merci na yo mère na biso Myriam Eloyafa en tout cas ni ngana lobaka yango bana nyosa maison mère tozo porter la mutema biso nso partout to na monde entier to komisango fetité to komisango place à rankinité to lukarando te pourtant yozo lukarando ozo diminuer makamuna yo pour rien ADT a sali trop na maison mère biso ba journaliste lelo yo na oya boyaki na on seka na ba journaliste musu ba boyaki ke bakuta na wera ntela ADT balimbisa ADT ozo comprendre balimbisa ADT mulimo ne ke no pema na kimia ezalaka na ngonga pe dana ya il fait pas et pas papa wemba mutu mo biro ne boy boya na kuta na papa wemba metan na yena ndenge siko ya mwana libanda mutavana na libanda mataka ba avion na kuta na papa wemba plusieurs fois na celle émission donc mulimo ADT et pema na kimia saka de kuta place ça papi kakol okese mobimba en tout cas nzambe abatela bino merci ya solo penza balandi ya Congo Suisse Télévision tokomi bongo na suka. Oui, merci mingi cher internaute ya Congo Suisse Télévision ya solo penza tokomi na suka ya analyse na biso o to salaki vraiment na tina liwa ya ADT ya Nkipui ya solo liwa ya ADT ezolo makambo ebele menzambe moko ebiti na nini azuye na ngonga oyo ba courage vraiment ba condoléances na famille ADT famille biologique na ye ba condoléances na maison mère Mobimba na président babimba bana la zamba nyonso ba courage kaka ezali likambo likama ekwea ka na porte ya moto nyonso. Oui, merci vraiment na mon boss maître John Simao depuis Suisse motema ya mama Misha merci na mon cordon Junior Mwewabo, merci na mon superviseur Papi Le Congo, merci mingi na Montréal Gaulois Mayala ya solo penza, merci na Ozaki Bongo Nasima caméra T10, l'ingénieur T10. Merci na mon vieux viengele babi le vieux kanga Moscou vieux mora solara bien babi merci mingi na mère Bondeuil na États-Unis matondi penda na Nancy Botela moi si ya Mokondi babi mère chef na Blessing Mulamba Faila Mulamba na la Belle Choc
la Jos Muzungu na kati ya Belgique bambote na o babi merci mingi na 10 fois puissance Salvador babi matondi pena na David Peter Tembo PDG à Dave la source bambote sikozali merci mingi po bozalaki mingi ya kolanda penza site namno bolinga Congo Suisse Télévision mikolo tozali na récit to la samno réalité ya mboka o ndenge ezali ko évoluer après coupe du monde to yela bino subiloko kitoko ngala bino soki nzamba zongi te to monani na mikolo ezali koya. Papa, aimez la baroye, oh, ma belle, oh, yo, pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, loko pamba. Yokela bango bazali sma prince maya pamba oyo bate yakaye uza kaye paya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yo salela ye o tango yozana bomoye linga yo salela ye o kufeza ya solo unaye betina tempelo tango yifweni yanya. Salela tango, salela tango mbeko, salela tango, salela tango fami, amadi mame, amadi mame, amadi mame, kedika fumwe, yamilu solo pani. Ngetatila na kilumbu ya suka zina nanga ikelebe uzali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo nekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po atitaki yesu Masia. Salela tango mbeko, salela tango, salela tango fami, amadi mame, amadi mame, amadi mame, kedika fumwe, yamilu solo pani. Mboka na mboka, tozoyoka basango. Utuna mo tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama e rachetons le temps Jésus revient bientôt rachetons le temps Jésus revient bientôt
Maranatha, Maranatha, Kolo Akoya. Maranatha, Maranatha, Kolo Akoya. Salela tango, salela tango beko, salela tango, salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi mame, kedi kamfumwe, kedi kamfumwe, yabilu solo pangi. Mujambu jenki fetivanga lulendo mama ungaibetelo kuna tempelo mboyawo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusakidila mfuweyo yandikele luzo Salela tango, salela tango beko, salela tango, salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi mame, kedi kamfumwe, yabilu solo pangi. ndeko na ngai baprofesi biblike ekomi kokokisama lengela ntango na yo ntango ekomi mabe Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.